na bana mobile na nga na pasi na bando linge mingi azaki nyonso mpo na nga na erreur na ngai nakasi wana eza solution na posa ya kolinga biloko ya mokili makasi yango moto ekomisi nga nazala veve pasi ebandi wana na bandi obota te me mobali na nga azalaka bien na ngai aye kopropose ngai ke aye kopropose ngai abota libanda banayebisi no sheri diku mobali abota libanda avant bango bapesanga proposition mobali obligeaki ngai mwana aya na ndako yo oza na mobali nao bandini na pasi obiteka babien nyonso ekokende pa mwana wana yo ozovanda ozozalaka flou asa deja na preparaki na poison nyonso poison ezalaki ya 2 semaines oli papa tika mwana moko lia mobali nanga zulu tabati kolia tanga eloko eza pasi na motema ezali komona mobali nanga na 2 semaines akufa. Papa, ba camarade, ba bomimboka, ba camarade. Mais aujourd'hui, ba femme mariée, ba comment koyoka plus ba pasteur na ba camarade à Libanda. Oh, moto azo posséder protection na yo sur la terre, eza mobalo apeseli umbongwa dot. Trop de koyoka le mensonge, okomo kwa na mensonge. Ko tali sanzambe mafinga ya penina te, kenkolo tala penina ofinga te. Pourquoi les femmes bouchaka idée que mobile faut faire akufa bu mengo tikala ya bino le lobby yango bien que to sala oyo on donne ce qu'on a on a ça nango yango na sala na lobby ya bokanisa ki to sila te to yeli susu Mama Clémence Kwamba Kabamba toujours idéologie ayeli biso lisusu Queen Clémence Talent, concours make-up et coiffure professionnel, 2e édition et Yambala Oyo, Ezaya Ofele, Nalobia, Ezaya Ofele, poète casting Nabiso, Elingi Ebanda déjà. Pona komi komisa, Benga na ba numéro Oyo, Nalombango, please 243 80 84 20 140. Please 181 75 66 46 76. Yaka ko tenter chance na yo na batala ozali na yango ko make-up pe ko kanga suki. Yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger. Pelisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mi komisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele. Mama Clémence Zambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba pona yango mama kamata bisu mwa kamata lisusu mwa.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne sur télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci parce que vous allez vraiment aimer na poste télévision à chaque moment, à chaque instant. Lorsque je suis dans la chaîne, la chaîne le meilleur, je suis sur télévision pour nous rendre su que l'émission derrière le masque, bravo Jésus, c'est grâce à Dieu. Toute forme d'émission, oui, c'est passera à on sur télévision. Merci aussi à notre sponsor officiel, sponsor numéro 1 à Chibso Télévision, et Zara Jésus-Christ de Nazareth, à travers Yunde, tout sera Ngolu, au moment où on a Chibso Télévision, et qui t'a raté, ils aura toujours Kitoko, ils aura toujours en forme, mais c'est parce que tout c'est là, ma vie n'a c'est pas Jésus-Christ, ou c'est le sponsor numéro 1. Merci aussi à Papa Chikimoka du le visionnaire de Chibso Télévision. Merci la confiance au Européen Sangai, yes, nous connaissons le rôle là, présentateur de l'émission. Merci à l'équipe technique, l'équipe solide de Chibso Télévision. Là, je vois Denis Monsolo, Louange Matembo, ainsi que Bandeko Nyoso, au Bazami Nabiso, à Elongo na Katsa Plateau. Merci aussi à Yum Mutozoka Libaku, Penda qui sert autant l'émission où il est à Katsa Chibso Télévision, où il est à la chaîne où il est à derrière le mosquée il est à Pulse des stars il est à c'est grâce à Dieu. Merci parce que ba commentaire na yo ba situation na bino ne sala biso to koli sali sous musala pour que topé sabino le meilleur na o nzambache na kat na biso to kutani sous le na émission o ezali derrière le mosquée na derrière le mosquée lelo to zo ki libaku ya ko ya mama aye parce que azana ba problème o zo déranger to ebité nini c'est basé na marambo oyo komeli yo moto olanda biso yo pozaka na posa oleka na émission oyo ezali derrière le masque mais ozwaka opportunité te numéro eza affiché na babar écran na babar ya écran na bino zwa temps ya koenregistre numéro oyo ezali plus de 143 097 66 66 604 benga numéro wana yango nde ntango okota na communication omeki kotinda oyo eza demande na yo par rapport à makambo oyo ekomeli yo nde topesa yo jour pour que oya pe o se passer ya kozala libéré parce que si c'est libéré te ozala toujours condamné on osala toujours befort mais on omona mama de mention mais lorsque au confessé lorsque au nimoli mabe moko osalaki quelconque nzambe asalaka ngolu okomi nouveau créature ntango okomi makambo nyonso ya kala ekomi le passé okomi vivre vie meilleure toza na pasteur Jules ainsi que na maman na kati ya plateau tolinga koyeba likambo nini oyo ememi mama. Pasteur Jules, bonjour papa. Bonjour papa, mon cordon. Bonjour. Ton s'appelle quoi moi Pasteur Jules. En tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup Pasteur Jules. Maman bonjour. Bonjour. Pasteur Jules, comme on met ça dans la chaîne de télévision avant de commencer l'émission, tout ça sera là c'est pas un exemple parce qu'il y a une tapé sur plan de vie. Amen. Sur votre émission. Prions. Zambalo la topesio, merci éternel Dieu. Merci pour le moment porté au PCBisio éternel Dieu des grâces. Mon sang la tola qui te bête que to la muka. Mais yo sali biso ngulu ya kula la pe ko la muka yango to rendre yo gloire. Olobi na makomono que celui qui offre sa reconnaissance, celui l'homme me rend gloire. Ensemble na libota te ko rendre gloire à travers nos reconnaissances. Merci na yo éternel Dieu. Na consacrer moment au entre tes saintes mains. To koloba éternel Dieu mais to mi lobe la tête que te lo bakati na biso. Yango to bengi molimo no yo santo éternel Dieu et conduire biso enfin par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maman, tu sais pas le prom c'était quoi et poussez vous ou à Katnabiso à on a subi sur télévision. Aussi pour tenir. D'accord, maman. Et ça vraiment le sol a passé. Tika nzambe na bino apesanga courage na ya na émission na bino apesanga makasi oloba mpona makasi na nga moko peut-être na komiboma lokwa mosala nzambe asambeli apenga makasi oloba nzambe apesi yo makasi ndenge otie matambe na yo eza lolenge moko te ndenge obimela nzambe apesi yo makasi wana koki oloba mama. Ah, Jésus. Nzambe asunganga vraiment. Papa, Nzambe no limbisa ngai. Nzambe na bino limbisa ngai. Nasalelo mo eza grave. Grave.
peut-être boyamba bato asala mabe oyo angeleki makasi oyo anga vraiment eza ya makasi vraiment na bana na mobali na nga na pasi na bando olinge mingi azalaki nyonso mpo na nga azalaki camarade na nga emona wana obenge makopine azalaki motuya mpo na ngai parceke ngai naza enfant unique babotanga moko na bapasi oyo ngai namona na mokili oyo ye moto ayaki kolongola nga souffrance wana malgré na banai ne na difficulté me ayaki kopakosanga esengo na ye ezalaki esengo na nga mpasi ya mobali na ngai ezalaki ya ngai ya ye ezalaki yanga nyonso azalaki nyonso mpo na nga me nzambe apesanga makasi nazwa makasi oyo explike bino nabala me nakoma veuve moko forcé Oh. ezalaki na volonté ya nzambe te na erreur na ngai nakasi ye wana eza solution na posa ya kolinga biloko ya mokili makasi yango moto ekomisi ngai nazala veuve na viva na mobali na ngai na pasi nga mpe nasalaki boyi ye mpe azalaki porteur kaka malembe bongo toyo koma na boutique moko nzambe asungi tokomi na deuxième boutique nzambe aye kosunga toza na 24 communes me tokomi ata na 10 communes toana baboutique en tout cas tolongolaki mwa ki chômage epa bagarçon ebele donc baboutique ya pamba te ekoma na moma moko bo en tout cas lokola nzambe moko moto adesidaka ayebaka nyonso na bando obota te pasi ebandi wana na bandi obota te me mobali na nga azalaka bien na ngai aye kopropose ngai ke nzambe pianga makasi aye kopropose ngai abota libanda nayebisi no chéri olobaka le meilleur et le pire yango yanga mabota eza te malgré nzambe akela ngai mama na ngai to papa na ngai babota ngai moko eza un problème te kasi yo oza na bandeko na yo oza na bana bandeko na yo tozwa ata mwana ndeko na yo moko akoma lokola mwana na biso mobali akontinuaki kaka kopropose ngai nga mpe naboya kaka bandeko na ngai mobali akontinuaka kaka nga mpe na ye oboya diku mobali abota libanda esalaki nga pasi me namonaki yango liboso normal ale bakamarade babandi kofréquente ngai bayebisi ngai ke yo ozomona te ke mobali ndenge aboti bongo mobali na mobali na pasi eske akozwa bomengo oyo te akabola yango na mwana wana so un jour akufi na bafuaki yango nani nakomomona mpe mobali mwa comporte mpe komo changer so nayebisi ye tu vas où omona répondre ngaka na kepa mwana emo olala na katikati ya buto babenga mwana azobela nakomema omona mwana nazosepare biso
ekomi kosala mwa mpasi namoni mwa négligence ekoti ata nayebisi eke tosala ata bakonti mpo na biloko na biso no ata te nangetana sante ya mwana na bandi okola bakamarade na ngai mpe napusanga bolingo na ngai kamarade na ngai aza esu bongo te bapesa nga proposition moko avant bango bapesa nga proposition mobali obligeaki ngai mwana aya na ndako nga naboyaki abi nalingi mwana azala awa po akoma lokola mwana na yo antuka naboyaki olie mobali ayebisanga nayoki yango epai ya bato ozola bango ndako ya monene makasi koleka oyo ngai nazovanda nango esalaki nga mpasi makasi po ndenge naza na centre ville nafutelaka me na baplace mosusu naza na mapangu to na biso na mapangu don namonaki mwana nakomi koya kokabola biso esalaki nga mpasi ntina tuni mobali andimaki abi naza na posa mwana na ngai avanda na condition ya bien yo oza na mwana te nazozwa ndako wana mpo na mama na ye te me nazozwa ndako wana mpo na mwana aza mwana biso nayebisi bakamarade na ngai bayebisi ngai yo ozotikaka makambo ekende boye ozoyeba te un jour so liwe eye yo oza na mobali na yo bandini na pasi obiteka babien nyonso ekokende pa mwana wana yo ozovanda ozozalaka flou bandekola ngai navandaki nalalaki na raisonne nde bapropose ngaki na prépare rencontre moko ya papa na mwana atuka na se préparaki gentillesse nyonso nalakisa mokolo yango mobali na ngai par rapport likambo esanga mpasi bandeko eza pianga makasi pianga vraiment makasi mpona mondo okoka te rencontre ye kosalama nga moko mpo ezalaki na site moko eza restaurant te ezalaki na site kota mai nga moko deja na preparaki biloko nyonso mpo natalaki na restaurant bakokotuna gwa mwana naza na temps osala mabe te mbenga mwana preparaki place mpo rencontre mobu esi nasalaki nyonso ezalaki bien préparé bien calculé kana sani wana esi natiaki nyonso na kati loko aza mwana moke naboyaki na ngai ke tatiela ata nasali deja na preparaki na poison nyonso poison ezalaki ya 2 semaines mpo nasalaki diku so na invité mwana bongo so ata mokie naboyaki yango erevese na ngai natieli mwana biloko kotiela natieli mwana biloko boye mwana bandi olia bandekola nga nazali na mposa koelimine mwana oli papa tika mwana moko alia mobali na nga susu tabati kolia bandekola nga na opekisa mobali ndenge nini papa na mwana babandi olia nagangi na sa motema nagangi mobali alie mpasi wana na bando sango loko esengoma ya miso etanga ngai mobali atuni nga pourkui otangisi ma ya miso nayebisi nga bino rencontre mwana biso moto esala ngai mwa esengo na bi omoni nayebisaka yo ke aza mwana biso omoni ke mama na ye apesi na facilité parce que ayebi ke yo mpo oza mama aza mpe baba moko ya bien réfléchisaka mpo ya bandeko boye ba o mari nayesaki comprendre ngai mwasi na ngai aza na posa omona apesaki na facilité mobali na ngai ade bapangusamba ya biso
eloko ezoyeba te, eloko ezotanga, eloko ezopasi na motema. Ezali komona mobali na ngai na 2 semaines akokufa, nayebaki liwa na ye. Bosunga nga bateko pasi oyo par après 2 semaines. Mobali na nga badi pasi. Mobali na nga badi pasi. Ayebisi nga lobi naokomprendre te chéri. Nga binzamba osunga yo kaka. Nabinaki na omitika la polisi. Nakende pa basala ya nzambe obendenge nini. Nazobanga nakomi kobanga. Ole ya kufa. Nazomwa lokwa nga ya bandi okufa. Nde bomoni nga leo na konti boye. Ngam na boma mobali na ngai. Papa, ngam na boma mobali na ngai. Bandeko langa pardon. Ngam na boma mobali na nga basala nzambe. C'est difficile, hein? Ngam na boma ye. Ngam na boma ye. Alors maman, jusqu'à maintenant, nous avons fait biso information. Ndeko mobali nous ba éviter que les mobali na sur base na. Ba éviter. Ba éviter na mwana ye akufa. Et ça lui combien de temps? Ningesali boye nakuesa siko 5 mois papa nde omoni nga nazalaka monene makasi nakovanda na kiti oyo te. 5 mois. 5 mois nalalaka bien te. Nalalaka bien te, namona lokwa bato bazoyela ngai, namona lokwa mobali na nga na mwana wana mpo kaka nalingaki na elimine nde mwana mena eza solution te. Na perde mobali na ngai. Maman, apaisez-vous s'il vous plaît. Nakolela boye tokoyoka bien te pe toza conclusion ya koyede comme il faut bien te. Mais nakoyoba normal yango nde kopesa biso plus de solution pour nakoyeba lolenge nini okende ti auprès ya famille ya mobali na yo omeka kosolola makambo oyo parce que déjà kopasser déjà boye tout le monde bon. Il y a des gens qui sont mais bah ça sensible à connaître vous. Alors tu oyé et ça azarté. C'est Dieu qui a voulu pour qu'il oye abou. Alors yé mo pas yebi le lengeni oyo a resimbi la mité maya bateau lorsque vous recevoir un message. Alors comme vous êtes là, vous avez la famille oyo la papa maman pe ba botu ba envie. Ba invité naza ka enfant unique parce que son habit unique. Mobali akoza to mais nazaka ngambo na mukilo. Yo mona mukilo. Papa d'ailleurs kufa ki avant. Déjà kufa papa kufa na 6 ans. Utikala ka na maman. Na maman et par après maman eko kufa. Akenaka Angola en tout cas corne pe na monateza ya papa. Mais tant na yo linga na mobali na ngai. Nakutaki na pasi pe. E mona bando mitungisa vina ka pasi. Mais to eko évoluer na ye. Malgré na pasi wana azaka vraiment meilleur ami na ngai. Ando pesa ngai sengo chaque jour. Chaque jour je vous dis. Est-ce que Bobala n'a qui officiellement? Oui. Bato baliaki mbongo nozaki bande kwa mama to bande kwa bande kwa mama na papa bango nyonso. Bazwaki mbongo nyonso ezalaki ya dot. Nyonso. Malgré difficulté wana to bande évoluer mke en tout cas nyonso sans problème. Est-ce que le moment ba ko ça la remise à dot? Vous avez aussi peut-être vous avez apporté un sentiment. Est-ce que tu as dit l'union sur bande kwa papa bazaki satisfait tu as quelque chose? Nyonso eloko mbezala. Ma pesa bilo nyonso sengi. Nyonso papa. Na famille mobile na vous avez aimé to vous avez toujours ba sepela pour mon nyonso. Le deux familles difficultés à quitter tous qui bien biso nyonso. C'est cause à kobota. Ils ont n'a pas non qui n'a pas un mobile. Ça montre que mobile a bandé ko produire mais c'est vous de bandé ko recevoir te. Ils ont production ko t'es pas mobile na. Alors pour ça qui te réflexion ko kende ko s'examiner ko ba ça ba infection tu ça iloko monsongolo pakala na sima na yango. Tout ça qui m'examen même hier même gars et le docteur a eu ça ngai nyonso ezabe menaza la patience kaka soki simbi nzambe azwa lokumu soki simbi te nzambe azwa lokumu et le docteur a eu ça ngai nyonso tokutaka yango na mokili totika yango na mokili oyo ayisanga naza na susi moko te en tout cas conseiller kanga ebele abata nayokisa
Parce que pourquoi pas au patient t'inquiète. C'est notre docteur n'a pas papa nayebaki te papa kokufa nayebaki te nayebaka mwana na moto akufa. Pasteur Jules, naka ya maman, c'est vous, aux allons de Dieu, le bébé, le lengeni koko s'est passé pour la maman. Merci beaucoup, Papa Eli. Tozokuta na ba ka o mingi, Papa Eli. Yeah. Omoni maman déjà la famille na ye azaki na problème. Ok. Abota ma ye moko. Et cause appelle quoi volonté en Zambie, ça problème te. Tout le monde a été que problème ezali te. Cause appelle volonté en Zambie fa ya ka ye moko. Cause appelle volonté en Zambie. Mais maman déjà oye yo moko na libumu ya maman na papa na ozana ba parenté. Yango mona lobi ki akomisaki mobali na ye meilleur ami na ye. Nga na condamné te, faut pour encourager moto yo azui courage ya koleka ya koya ko avouer pour que azwa lobi kokuti pa Yesu Masia. Mais bato o bazo bomba nde c'est ça le mal. Okufi na yango. Et bendi OK. Mais au moins maman nga na encourager ye par rapport ya ndenga zui courage ya koya. Mais maman o lobi yango bien bo banda na mbali na pasi. Vous avez qu'un enfant. Beaucoup de gens parents, mais la vie chrétienne, tout ça, nous avons ça. On va comme plus que bande pour nabiso. On dit bien que vous avez qui n'a pas si, vous avez qui n'a pas souffrance sur nos mobiles na yo. Pour faire nous avons ça l'effort, pour voler, beaucoup na maison moko, beaucoup mina 2, beaucoup mina 3, beaucoup mina 10. Ba boutique pas ma pomade ça veut dire que tant toujours imaginer on sait que ba boutique ya ba boutique parce que comment na maman vit na ezala qui vit moko bouli. Maman, mobali nyonso suka le bazala na nzambe de vrai papa ini mais suka za na nzambe te mobali alingaka moni des fois mispe ko sa biso na zabo ina mona papa ili atakana bana nae na koma confier oui papa ce qui vous tambe zate moni ngo bibeli ke to se conformité na cette présent papa ili ninga tana bana nae na famille na libota na ye eza ye ndenge avana nzambe na ye ngape na ngana nzambe na nga. Mais ma bé comme magata on a comme convier papa Eli ndenga azoka afakana bana na ye ndenga afakana voiture peut-être ndengi ta mususu a conduire ka vie na ye na comme convier et comme ma bé ngata on a comme lukana la papa Eli na okendo tout en a pas vu papa Eli za ngate et da o komelio tango comme on a en fait ban entourage na ye bazaki na bana on a ngape fo mwana ngape nzambe tisipo avec quand même patiente ya olobake nazaka na nzambe ba camarade. Papa, ba camarade, ba bomimboka, ba camarade. Or, même aux femmes mariées, mon faut yo ka de plus ces mobile. Mais aujourd'hui, ba femme mariée, ba comment koyo ka plus ba pasteur na ba camarade à libanda. Or, moto azo posséder protection na yo sur la terre, eza mobile appelé celui au mbongo dot. D'accord. Oui, papa. Parce que n'enga appelé celui au mbongo dot a commis na esprit supérieur à l'école. Donc yé muta komi gérant na yo muta komi ko encadrer même spirituellement, même physiquement. Ya omoni moi si soko landi bien na ba fête à mariage to soki ba na bozana commune ou na religieux moi si avaka na loboko ya moi si ya mobali mais ba yaka collection na loboko mobali parce que loboko mobali za force. Donc protection vandi awa ndina ko ya akomi ana protéger. Donc, sur la terre, nous devons protéger, c'est ton nom. Mais spirituellement, c'est Dieu. Mais des fois, maman a dit ça, bali, ça, kailo komoko, toi, pas mi bali, boma. Par contre, on peut s'en plus pas pasteur, pas camarade. Maman, le comédien, ils allaient concert, camarade. Te yo moni tala o moni ndenge eza wana mwana na soka koli akozwa ako irrité bo mengo wana yo souffrir na mobali na yo non lokola papa akomaki na envie ya kobota faki mama oyo faki asalisa asola plus na papa d'accord faki plus asola na papa bo mari to uti na pasi ta mususu kozwa mwana wana okomona okotango mususu soki omoni ke papa yo kité tika ya consommer loko akyo sala yo nzambe to ochiche parce que nous était mobile na wande ko lingo kaka avec moi azaki na kati wana azaki toujours na amour à faire mais au monde que le quoi maman akomaki na ba akomeko pousser mobali na lingité awate boete mama papa akoko ko mwana wana ayina ina ndako ya mwasi na ye abokola ye
Mais le quoi maman a pensé que déjà monté maman ko yamabe. Papa, et l'autre, l'équipe est la plus dangereuse dans la vie, les tous abos ça ko yoka. Le fait que o yokanga, le fait que o limelanga, ozo koma ko ko nanga. Même na makambo mabene ya malamu. Trop de koyokanga okumo ko na mamna oloba nao. Trop de koyoka le mensonge, okumo ko na mensonge. C'est idem avec maman. Tout koyoka ba camarade na yeba opesa ba idem abe akomi ko ko na yango, akomi na rage ko éliminer moi na bato za innocent. Jusqu'à ce que aux ana idée ko éliminer mais on nzamba o préparer le boussous o et ko lekela ba entendement moto mobile na ya kufaki. Moi papa na moi na ba kufi. Maintenant, on posséder nous sur la terre après. Aux unis. Parce que mon meilleur ami. Aux amis tout comme maman, aux amis pas un bandaku. Et comme mon mauvais na mettre hôpital au korata ko milata soupe ya biloko basali. Au moni maman. Donc des fois il faut pas tout se conformer à ba conseil ya ba ami. Muto fo yo ka so mobile no azali, yo ka plus mobile no so mobile no azate. Oui, il faut que le pasteur, et le pasteur a orienté dans le bien. Au mon maman, Jésus-Christ a le bien na quoi, na Jean 14, a le bien, Nazali, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aux acquis ensemble, aussi m'a qui cité. Aussi m'a qui cité maman. Pourquoi pas aux ilaka tan nous ambe. Nous ambe papa il est. Nous ambe ça des choses au-delà il y a pas de ma bon. Nous ambe couper son monde à 50 ans. Tant qu'il est quoi. Amen. Nous ambe couper son monde à 60 ans tant qu'il est quoi tant qu'il est c'est quoi que ah il so suki ya botakate et combat. Mais yo simbaka yesu masila. Simba ikaka. Omoni ko talisa nzambe mafinga ya peni na te ke kolotala peni na ofinga ngate mais yebi sa nzambe intérêt na ya nzambe na kati ya mwana oyo fo apesa yo nzambe so pesi na mwana tala osaila yo nzambe so pesi na mwana tala ozala boy mais lokola yo oni ngota nzambe tala mafinga penina ofinga nga ko poimilenga ya omoni mama akokepe adena capacité ya osimba mwana te ekocha en akobwa mwana ya mbanda na ye soit dizamba mbanda na ye yikuta zaki marié te yo zaki femme légitime o zaki suis papa le loi zate pourquoi les femmes buchaka idée que mobile faut faire akufa bu mengo tikala ya bino basi pas kufa liboso te c'est le mal le monde doit se conformer loko esalama ki place boy il faut pesalama epananga oh non maman lokola conseil lokwa mosali ya nzambe toza na capacité ya nyonso te bible elobi yango bien ke tosala oyo on donne ce qu'on a oyo naza nango yango na osala to naza na kati ya balimitation c'est Dieu qui fait tout ngai eloko na oyebisa oyo eza boye lokola famille wana bayebi te ke yo mutu komandeko na bango soki okozwa courage tokonduire yo toluka ndenge toluka toyeba ya okonduire yo ntina famille ya mobali na okende koconfesse koconfesse en plein amour c'est bien basa nzambe baye osileki na confession na babondeli popo na yo ozwi lobiko oyambi yesu lokwa mokonzi mpe mobiki soki okolinga tokende si na famille na belle famille na yo okende koconfesse liboso na bango pour que confession na yo eleka bien. Parce que eza makam o yomoko na soit za baninga na yo ba pesa ko conseil au salaki mais au moins nzamba lobi yango clair que naza chemin ya bomo ipe seko eza yonde il faut choisir okozala na maître nini yesu masiya to de l'autre côté mais le kola aujourd'hui initiative ya koya ko confesser c'est une bonne chose maman derrière to sango na caméra te na sima tokobondela tokoluka to avant tobondela toluka toyeba origine ya makambo wana et eza makambo ofutu tuna yo faut répondre après onikana délivrance na ba pe ba camarade yango bakima na bango ben oui ba okima attends passe bazala te tika passe ba ozala te tango za bisengo ba oya parce que ba biki oza mbongo okabila bango donc papa il intervention nga on ça. Merci beaucoup pasteur Jules. De quoi monsieur Jules Bako landa biso o vivre ma maman so vivre mi yeba ndinga ko mi baki. Ce qui est plus important oyo ezangaki maman en dehors de l'église, mais en dehors comprendre ce qui se passe dans l'église. Parce que ce qui est dans l'église, au tchaka tout le deux pino na kati église, au na koto di saba bon église te, au lingo comprendre.
parce que batanga histoire ya Anne, batanga pe histoire ya Abraham na Sarah. Si omoni Abraham andimaki ya lobota libanda, Sarah bomaki mwana wana libanda te. Et ya kolanda, aya kobota. Le mwana ya Sarah ça différemment na mwana o babota ki liboso na servante. Et là esali mama eza manque ya ko kende l'église comme il faut. Ensemble l'ensemble juste à ebika ensemble ne muta créer univers. Mais azas posséder corps et esprit n'a été auprès ensemble. Yango memi au tel point. Yo mutozu libako olanda biso. Ce sont des leçons ya ko attirer pour que okoma na tel point mama comité. A commis culpabiliser, a commis na fardeau parce que to botami plupart na ba famille belé. To koko ke de lelo ni papa Gilles Alobi na famille mais mona na kata famille mutu monga ka asileki. So ba sala communauté de bien. Ma bo sala communauté de bien na mobalango. Siko au mona muta telemi na famille o zo bilo côté parce que bomara ndeko na biso. C'est ça. Pour se dire commis plus avancé. Mais je suis sûr maman ezala lolenge autonomité parce que lorsque ye awa Zamba ebaki le poko ye Zamba ebi ezana 2 ou 4 personnes magam o ekomeli yo et tirer bango leçon pour que basala ngote. Ça montre que ako épargner yo en fongola nzela na yo d'une manière oyo famille mobali bakoko akili yo bakoko comprendre erreur ya mobali na yo pour que ba libérer yo et sûr et certain Zamba bakoko pesa ngulu okoko ba la pe de susu okoko bota pe de susu na sena moyo. C'est possible à dire. Rien n'est impossible à dire. Nyo ça sera possible dans mon toit tchekondi. Merci vraiment na yo mutozwa ki libako kolanda biso et toko achever na maman sur tel point de papa Gilles Alobi awa ya okoma na famille ya koluka ye aloba pour que azala le livrer. Yo mutozwa libako kolanda biso leso attirer yango. Yo mutozwa pe na likam o commettra ki o eza mal au mona à chaque moment eza ko se répéter na mémoire na yo benga à plus de 143 97 66 66 6 et 4 benga et on fera l'effort ya rosa rendez-vous na yo pour que ato yete mais au côté sa communication bon solo na pasteur G a orienté yo Zamba sa capable ya ko c'est que Zamba solité to kuta na susu na émission ou ya na kasi ya chaîne na biso chez biso télévision pour te bandenge ni ya ko pesa solution. Merci vraiment la bino nyonso so ki libako ya kolanda biso. Ce qui nous a besoin de trop potana. Bye bye. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso kufaki ngai panda 8 ans na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na ndenge na capitale Kisasa oyo biso nyesto yebi hôpital ya minene solution moko ezomaki te bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge na ndenge solution ezate kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ko samo to asimba ngai moyen na bouger ezate boyibi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azaka na Hollande yende mutu atindaki ngai na clinique ya Misunga eko koma na kati na clinique ya Misunga lokola azwaki misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde na yaki okoma na misunga bango moko pe bakolo misunga babondelaka nzambe makasi lisusu pe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joie ye kokota kati na ngai parce que naye komona lumière ebimelinga bino mongo yebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika na l'hôpital na clinique ya Misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asala kati na biso banso nde pona nga monisa mikati ngai bandeko na tondi botondi pe naza ko kumisa pe ko remercier ye papa Kanga na nyoko maki na maladi oyo babengi AVC na kweki makasi na maladi wana nazali komiye bate kosala makambo nyonso to isika na vandi bameminga ti l'hôpital ya Misunga na hôpital wana esika ngai na ke kozwa libiki na quartier babeleki ngai koka ke na kotambola susu te babeki bapesaki ngai na tiko kobwaka yango velo na tiko kotambola nango te babeki siko na bwaka na komo tambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya Misunga na badocteur ya Misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya Misunga eza hôpital moko ya bana banzambe na papa Kanga soki Misunga te nde témoignage oyo nde nakokosala ngo te ndese nakufakala nakomisi nzambe azala na bango mpe aposa
topesa bango makasi bakela mosika mpona hôpital. tozali mpe na homme de veillard mpona baparent oyo bazali néglige awa na RDC. wifi ofele, déjeuner ofele, courant kutu ekatanaka jamais. bokovivre kaka lokola na poto na misunga. Santé na yo d'abord.